Biso Télévision, chaîne Oyo Ekokani na yo. Pona mama Chako, Zamba yebisinga boy, wana fuba yokango. Mama Chako nana kufite, molimo nezali. Mama Chako a kufi otobengaka précocement. Et puis c'est une erreur où il salamina hôpital wana. On Zamba talisi ma kufite. Soki ba obengi sanga, famille ezolandanga. So ba obengi sanga. Et les 40 jours té. La zone ici en vie et puis abandeli ba théâtre na. La zone ici en vie. Soki na seko ici yeti. Batindanga na prison makala. Manteau ya prophète Tibio chez Alia. Soki ba bengi singa. Kaka lelo soki yo lingi. Tokei na yo inde ba che caméra. Ba pesi autorisation tina kati ya. Eloko komeni mama ezali négligence ya ba minganga. Négligence ya ba minganga parce que eloko ba bengi linu. Carie dentaire, mutazana infection na monoko. Jamais comme mamututi na niveau. Tout le monde on cherche baisse to ko na famille te éprouvé. Au moins problème il y a ndeko ata ko kufa. Wa jouer rôle ya kizengi na ebité na bosa ni kombo na. Voilà. J'ai lancé des défi. Bande ko ne ba benganga ita koma prépona kende baboya. Bando qui a pas pasteur na biso kin ba fini ba bouton mona donc ba pambo ma répéter ba kenda pe ba grand yo mona ba pasteur ba koma ba terre ba film pornographique ba terre ba film pornographique ba dame basi na ba mituka est-ce que yo mona bango déjà au moins ba pasteur na biso ba yebika ko dame basi na mituka yo mona bango déjà ba zwa ba ke la campagne soki na Nigeria ba toni sa stade mobimba ba sante en basanga na ba pasteur bazawa na ba pasteur ya Nigeria balingi ko ya Tibio so ekundama na village Paul Muto basala ngo aske na Gabon to mona papa nazo biso tika otangela nga bato wana tika kotangela nga ba papa wana nga na ebisho nga Ezekiel boy ba papa na so ba telemeli boso na ko bamba bango na onction Bozali ebele bokota l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote bala nyonso ya chez Biso TV. Oui malamu na mission na bino réponse à nos questions. Yande ko Napesi moyini nanga mbote, moyini bonjour, moyini nanga bonsoir. Chez Biso Télévision, chaîne Oyo Ekokani na yo. Cabinet de santé nationale puissante chez Dr Cathy Munga. Comme mon sœur Cathy Munga, nazali naturothérapeute. Nazali kosunga bandeko bazali na bokono ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko bazana ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azoospermite, obota ezalité, rhumatisme, nerf sciatique, gouttes, règles douloureuses, glaucome, vision floue, motupa si intense, sinusite. Awa nazana kati ya laboratoire. Ande bisika na séchaka ba plante banzete ba makasa ya ndenge na ndenge depo na nga yango yo esika na salaka ba formule na ba solution na nga. Merci na équipe mobimba ya maison chez Cathy, en particulier Joyce Boulawa. Tozali bongo na commune ya Ngaliema, quartier Kinsuka Pêcheur, avenue Maïndombe, numéro 99. Référence carrière Kari Grèce. Le biko na bino et sengo na biso. Mbote, Balandinho Soya, chez Biso Télévision, bienvenue dans votre émission Réponse à nos questions de votre frère Brad Bumba, comme nous avons appelé le mathématique de la presse. Un réel plaisir de savoir, vous êtes tellement nombreux, alors nombreux de nous suivre partout, Namokili Mobimba, vous êtes au Canada, vous êtes au Nigeria, vous êtes en Londres, vous êtes partout dans le monde, merci. Pour la confiance et la fidélité, vous ne cessez jamais de nous donner sur notre chaîne, votre chaîne, chez Biso Télévision, comme on dit toujours, la chaîne qui vous ressemble. Chaîne Oyo Ekokani na bino. Pourquoi Ekokani na bino? Parce qu'on sait que vous êtes tellement magnifique, tellement élégant, tellement belle, nos mamans, tellement beaux, nos papas, tellement spirituel, c'est tellement tendre. C'est ça, on dit la chaîne qui vous ressemble. Chaîne Oyo Ekokani na bino. Pour s'abonner sur votre chaîne, c'est tellement facile. Allez là où c'est écrit en rouge, s'abonner, appuyer. Alors pour avoir toutes notifications, toutes Otobengi message, nakati ya chaîne Abiso, chez Biso Télévision, allez là où il y a la cloche. Appuyez sur la cloche pour avoir toutes les notifications sur notre chaîne chez Biso Télévision. Voilà, aujourd'hui je suis avec qui? Je suis avec l'homme de Bishima, celui qu'on appelle le prophète Ézéchiel, l'homme de Bishima et Ratakate. Avec lui, précédemment, on avait parlé sur
la révélation qu'il y a eu. À propos, il y a prophète Tibi Yoshua qui est au Nigeria, qui est mort au Nigeria. Il lui a vu, ils ont parlé, ils ont communiqué à propos. Et puis il y avait un Saint-Esprit devant le prophète Ézéchiel qui lui accompagnait. Papa Tibi Yoshua et puis Vesta Papa Tibi Yoshua. Il y avait une très belle question qui était posée par là, de savoir où était partie la veste. Et on avait eu la réponse. Le prophète Ézéchiel ne voulait pas parler plus de ça, mais heureusement, Dieu était là, le Saint-Esprit nous a guidés pour avoir au moins cette réponse. Bonjour, prophète Ézéchiel. Bonjour, mon frère Brad de la presse. Donc, les mathématiques de la presse, Nzamba Pambolo, pour l'opportunité, Oyo Salibiso. Nzamba Pambola pe bakolo chaîne Oyo, chez Biso Télévision, Papa Chic, na Maman Lydie. Nzamba Pambola ba abonné fidèle ya chez Bisso. Merci vraiment parce que ça honneur pour le Makambo et bon maman pour révéler en haut. Amen. Merci. Voilà. Merci beaucoup à toute l'équipe de chez Bisso Télévision. Merci à Jonathan Moukadi derrière la caméra, assisté par le maestro que je salue, ingénieur Adam. Merci à toi. Merci à Denis Monsola à la réalisation. Merci à toi. Merci à l'assistance de l'ingénieur Christian, Chic Moukadi, Maman Lydie Moukadi, Nadège Kimana. Merci à vous et puis merci à mes partenaires. Je salue ma maman. La maman chérie de Brad Bumba, maman Minata Nonga Labile depuis Londres. Merci à toi. Merci à BBC Fonga. Vraiment mes sincères condoléances depuis Istanbul. BBC Fonga, on est de cœur avec toi. Merci à toi. Et puis merci à Yari Nongala Yanzambeli, c'est Charline Nongala. Merci à Lévi Paye qui est l'assistant principal du gouverneur Chantinungo Bilambaka. Merci à vous aussi, Gouv. Merci à Yade Yonkusu, soif de servir les autres. Et puis Trésor vous les banquiers. Merci à Ferrand Vouvou. Merci à Silabou, comme nous appelons la femme du chef. Vous êtes tellement nombreux, mes partenaires. Gardi Matungulu depuis Canada. Vous êtes tellement nombreux, Kalo Boutique Pombassog et puis les millionnaires en culotte, Oscar Marito. Aujourd'hui, on est une fois de plus avec l'homme de Dieu. On va plus parler sur la révélation et sur la spiritualité. On va continuer, Tobet Okataki, révélation, il y a Papa Tibi Yoshua. Mais qu'est-ce qui s'est passé après avec l'homme de Dieu? On va plus parler de ça. Et puis il y a eu une révélation très capitale, très touchante, si je peux le dire. Pour la maman Nabiso, Aototika Biso, maman Chako, l'homme de Dieu, Tobenganaki à propos d'Angosu. Mes sincères condoléances à la famille biologique et puis à la famille, ainsi aussi à la famille théâtrale, il y a maman Chako, Aototika Biso. Est-ce que vous pouvez dire un mot, message pour la maman Aototika Biso, maman Chako, Oaza, actrice, comédienne, Nabiso, il y a théâtre depuis les années 70 à Roumélipe. Bientôt, on a fêté 45e anniversaire dans le monde du théâtre. Vraiment, et ça là qui passe, ma casse comme on actrice Nabiso, Maman Chako, au bien à la image na télévision et puis na YouTube, comme on a écouté Kabiso, c'est vraiment une perte na il y a culture des arts yamboka Nabiso et ça qui penda passe. Et ça vraiment ma casse, et ça penda ma casse, mais ce n'est pas tard. Ce n'est pas tard parce que manteau, il y a onction, il y a na bandeko que manteau ya onction ezali. Donc manteau ya onction ezali. Papa Tibi Yoshua tikaki. Oh papa Tibi Yoshua spirituellement nga naza na yango. Nazo biso tous les pasteurs ya Kinshasa. Il y a un pasteur mon côté oyo bako télémisé boye devant l'homme de Bishima la spiritualité. O nga na yebisio. On a yebisio kutu. On ne se tokotanga ba kombo. Kutu nazo yebisa yo. Namonaki moi ba petit nganga balekaki na chebiso na bengi bango ba petit nganga mais na boyi pena ko simba bango po ofula bango mais après mission oyo na posa 4 nganga o balekaki na chebiso ba bengi Jésus aza collègue na bango na kokwesa bango na mabele na kokwesa bango na mabele na kokwesa bango na mabele na kati ba bilamba na bango ya bonganga na ba cercueil na tumbi yango et puis na memi bango na njila. Mais non, simba bango après. Pour na maman Chako, Zamba yebisinga boy. Wana fuba yokango. Maman Chako na kufite. Molimo nezali. Maman Chako akufi otobengaka précocement. Et puis c'est une erreur où il salamina hôpital wana. On Zamba tali sima akufite. Soki ba obengi sanga, famille ezolandanga. So ba obengi sangai. Et les 40 jours té. Nazong ici en vie et puis abandeli ba théâtre naï. Simbeloko na yebisi bokanga image oyo nazongi ici en vie soki na seko ici yeti batindanga na prison makala
Non, ça la blague. Banga bambo, mais ça problème. Lazare a combien de jours? 4 jours. 4 jours. Tant où il est, c'est quoi qui? Ngana ebishio qui manteau ya prophète Tibio chez Alia. Soki ba bengi singa. Kaka lelo soki yo lingi. Tokei na yo inde ba che caméra. Ba mpesi autorisation tina kati ya morgue ngwezapi. Morgue na cinquantenaire. Na cinquantenaire. Na ebishio qui soki senga ke na zongi c'est la même bata morgue wana mwa mbongo. Pour na mbongo bafutaki wana na ko seku isaye pa la muki ataka pona kaka 5 minutes benga famille ataka kaka 5 minutes na la museka ka la muki avandi ape ba ngombota koyi na kata serke na sala apake na oh za pepe na l'homme de bichimira takate ta on azo ebiso ke na kini awa manteau de je kiti malgré ba pasteur akini batabu diabulu mitema mabeli kunya vous comprenez. Malgré tout, bana ba jeep bana ninga na lokote. Maintenant muto comme on est Jésus-Christ ou aleki bango. Amen. O azana kati nanga. Yango nazo lubaki na chema ina munoko te. 40 jours e kokate. Comme une assurance sûrement il y a eu une révélation ni comment qui peut ou assurer bisolo parce que bat bolanda nga déjà ces mission to sa boye ki ndeko kota lelo kaka ti ba 16h to benga yo. To comme na famille na bango. On a déjà bandeko nazo benga Chic Mukadjoaza parmi ba coordinateur ba chaîne Ebele tout ça là déjà appel ya lancement wana des cœurs avec l'assistance de le maestro ingénieur Adam. Problème est aboué. Maman wana za mutema malamu. Aza maman moko asali musale Ebele na mokili surtout na monde ya ba théâtre pour naza pena trop ya ngoti. Mais eloko komeni maman ezali négligence ya ba minganga négligence ya ba minganga parce que eloko ba bengi linu carie dentaire mutazana infection na monoko jamais comme mamututi na niveau vraiment donc ezelo moko 3 minumbala moko yango mone eloko nazo biso ke elle est mort précocement il faut 40 jours les gâter pour ceux 40 jours eleki esili voilà tout monde sustakei wana ta yesu akitia ola mukate mais pendant kaza wana molimo nezo tambola nani. Vous comprenez? Il y a un petit défi. Est-ce que mon est quelque part? Et sa révélation. Il y a toute vérité n'est pas bonne à dire à la télévision. Mais ceux qui m'a invité, moi j'irai là-bas. On cherche base. Base, tu as la famille, tu es éprouvé. Au moins, le problème, il y a un quoi tu as koufa. Ou à jouer un rôle à Kizengi. Na évité na bossa ni kombo na. Voilà. J'ai lancé le défi. Bande kone ba benganga ina comment prépona kende baboya. Bango baboyaka. Oh, famille benganga. Une famille dans un niveau à poto ba benganga. Ceux qui va autoriser, je suis là, je suis libre d'aller et puis dans l'Aksabango Nzambe, ouais bimelanga le 26 juillet 2010, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth ou maman chaka bando sambe. Amen. Na on pèse 5 minutes ka pamba à la muki et puis dans ici. Soki bango ba olingate. Ba ko changa na mort ke wana. Donc so balinga vivre ndeko la musse libérer. So balinga vivre ndé na ici. Mais ceux qui va boyi ka 5 minutes à pamba la muki pour o azana katanga za makasi. Donc c'est ça. Voilà, c'est ça, c'est un défi spirituel où l'homme de Dieu a ça parce que c'est pas donné à n'importe qui. Révélation, sûrement Papa Zoki, toute vérité n'est pas bonne à dire. Il ne peut pas tout dire à la télé, mais il sait ce qu'il dit. Contactez l'homme de Dieu et c'est pour bientôt. Déjà, émission d'Engue Kotalelo, sûrement ceux qui famille Bapesibiso. Accès pour ngana oti kuna na monde bazulela nazoka passion bazanango et ça là vraiment bien té Nzambe asunga ce qui permettre l'homme de Dieu à Komawana et ça là vraiment bien. Alors l'homme de Dieu, on peut continuer révélation tozaki nango pona papa Tibi Yoshua parce que le message est fort. Le problème il y a prophète Tibi Yoshua, famille biologique naïe. Famille biologique et yaki kokuta na gouverneur na bango. Ba yebisi gouverneur que prophète Tibi Yoshua et sengela kundama na village natal parce que prophète Tibi Yoshua dès son vivant abanda ko kende ba prière mingi même ba image bando mona za na nzamba ezaki na village natal. Donc ayeba pena ko s'infecter trop na village. Et puis ba week-end n'est presque mingi ezalaki na 4 village natal na bango. Voilà pourquoi tant où il y a koufi
N'est-ce que famille écoute un gouvernement. Et bien que notre toi na posa corps ya prophète Tibiocha ezala inhumé na kati ya village natal na bango. Très bien. Ce que problème ini les gens de comprendre. Ba pasteur ya Nigeria ba cho lelo abazo sala nini oto bengaka nini lo yenge na kinyao ba funguli ba église na ba lingala na bango God morning awario donc lingala mo abuzo ba tala ngala zo ba pasteur nyonso ya kini boza mabe bino data mutuma lo na biso ke ba pasteur ya kini baza mabe batata wana mabumu lokola bangomba bo excusenga baza mabe batu wana papa ata hommage à Pamba Tibi Yoshua mais ba pasteur Nigeria msu bazalaka awa wa oh mais batu bakalinga basuki lokola bana basi bato mona pasteur na Zazu bino mona Yesu acha Zazu ozo comprendre ba pasteur ba Zazu na ba debele lingala ba yebite au nom de Jésus, na kombo na Yesu, oh yo mulimu mabe. Donc bazo sala ba mbongo na kintala. Fati fois landela ba pasteur étranger na ba tcho batwana. Na yebisho ke papa ni na ba chaîne télévision na bango. Ata hommage à Pamba mutu amboka na bino nigérien. Rien du tout. Na ba pasteur bazaki kuna presque rien du tout. Taka ba yini ne bembe. Ba sololi na famille ba pesi famille paquet. Corps ya Tibio chose ala inhumé na kata village. Donc histoire ya Tibio c'est ekunda makaraboy. Moi si na ye Evelyne maman Evelyne Nzamba Pambola ye moi na ya Tibio c'est libosa za avocate ya télémi la bi pas question papa kozala inhumé awa papa vraiment a fait de grandes choses Tibio a yebaki ko unifier Afrique. C'est le premier prophète africain oyo a memi otobenga unification africaine papa mutazo azoko bamba mindele stade mobimba mundele na mundele mais mundele bazo koya ba chino na ba iyo mais chino azo bika ezate lokola ba pasteur na biso ya kinya ba kovo minene o baza na limeta oyo bazo na ba makio na kena nini awa na inerbe asombi ba beki avandisi bato bokosa na ba nini awa ngo tala bomeka ko benga na bilo na bino wana te OK prophète Ezekiel yango mona ba luka ba bomanga pesi mbakati papa nazo biso ki ba kongoli baza mabe. Je suis le seul prophète na Congo. Zama Pambola prophète Pachi na prophète Nasha. Le seul des prophètes ya Shebiso TV nde ba compatir na ngai. Amen. Et puis ba féliciter kingai. Amen. En dehors ya tsuana bato masanga nyoso wana papa rien aucune personne. Oya ta hommage. Baba kasi baba tika libanga. Baba kufanya. Papa Tibi Yoshua asali makambo. Mutu atongi na Israël. Taka Israël bisika Yesu tambola nzambe na biso. Papa atongi orphelinat azuba israélite akotisi bango na kata orphelinat bana oya ba israélite amike azobokola ba orphelinat na israélite na ba tomba Jésus apesi belé ya mbongo paquet place wana ba protéger na patrimoine tomba tala ba image ya Tibi Yoshua ba orphelinat combien ya funguli na kata monde vraiment misuso moni basali sali l'église o moni o bazoya awa bazo kalinga basuki baze belawa mbongo ya Tibi Yoshua Tibi Yoshua nda permettre ba pasteur nigérien wana o ya Nigeria ba ko kota na kata RDC il a aidé à sololi na gouvernement na biso alinga kaya parce que dernier voyage na il faut salama akita na Goma parce que azaki na souci na ba maman baza violer na Goma asali ba œuvres sociaux nda ye na capitale abeti campagne na kaba ndoki ba pasteur na biso akini ba fini ba buto mona ndoki ba pambo ma répéter ba kenda pe ba grand yo mona ba pasteur ba komba ba terre ba film pornographique ba terre ba film pornographique ba dame basi na ba mituka est-ce que yo mona bango déjà ba mona ba pasteur na biso ba yebika ko dame basi na mituka yo mona bango déjà bazwa ba ke sala campagne soki na Nigeria ba toni sa stade mobimba ba sante en basanga na ba pasteur bazawa na ba pasteur ya Nigeria balingi corps ya Tibi Yoshua ekundama na village ya Paul Mutumba sala ngo askena na Gabon to mona papa nazo biso tika otangela nga bato wana tika kotangela nga ba papa wana nga na yebisho nga Ezekiel boy ba papa na so ba telemi liboso na ko bamba bango na onction nazo yebiso na kuma nzambe yo pe so mekika siko ozo limwa na kiti pe limo chiki muka di pa lelio nazo ngisi yo nazo biso tala papa nazo déjà kanda mabe nazo kanda papa ça m'a fait mal Brad mathématique de la presse vraiment papa tulingani te pona nini mutu akufi bozo ebembe bokunda ngo na village boza na posa na yete
nde famille président nani o ya États-Unis apesi message na président ya nani ya Afrique ya Nigeria abi mutu wana sengeli bo pesa ye ba honneur bo respecter décision église synagogue de toute la nation oui libanda muteyebi nde tango ba yoki ke États-Unis koti makambo nde président bangiti ah maman Evelyne moi sa prophète ndimaka katondimi ebembe zala ezala inhumé na kata synagogue synagogue ozomona ezala kwa église na biso ba matembele ote yakanga quartier mubima ta l'église lokola quartier papa ta église munene oui na mona ngo tala omoni nani ba mama ebele ba konze ebele totanga ba kombote bakenda oluka délivrance kuna soki ba luki ba pasteur abesko ya kinia o esimbite bakenda pa Tibiosha na lokola tatami na komisie parce que musala nzambi fona ndimelo ezali na kati na ye na prophète fona ndima ye papa na ebisho ke église lokola martyr église ya munene tata mutazo futela na batu na ba avion ozana mbongo avion te ya kozonga futeli yo ba congolais combien ba kendare pa Tibiosha combien ba pasteur belo moni ba ye na église na ba zazo ba kino zo miracle pa na onction pa na pour onction ça transmissible onction ozonga na mu PPT ça transmissible ah oui papa na yebisho ke tango président États-Unis lobby des présidents na bangi nde ba bengi moi ça va c'est comme ça aizala inhumé na synagogue est-ce que ceux qui nous autres ya prophète Tibiosha ba kundi yango na église na ya moni la passe est-ce que ça lui soum est-ce que eza idolâtrie non mais catholique akundara ba tom na église nyonso ya ba prêtre na cimetaka na cimetière oui bakundaka bato banyokwama ba centenaire ba kunda to mona yango na place IPC zali oui et ça lokola patrimoine na bango donc c'est ça nde koto ba ki kokunda Tibiosha nde bandimi bakunda Tibiosha na kati ya synagogue nde siko ba pasteur taka na Nigeria mo ba aucun pasteur a souhaité à ça la hommage ya prophète ah oh mais na yebiso bakamba solo ngakutu mutu na lobeli prophète Tibiosha ah mais na zui ba mafinga ya kusakana te ba pasteur a Congo bili ba finginga na ba faux compte ndoki lokola ngai ndoki mutu oyo mais total avec ndoki yango mutu azobokola bato asali ba orphelinat a facilité diplomatie entre Nigeria na Congo ba pasteur ya ba Nigeria ba komi koya na Congo ba sali ba église ya facilement Tibiosha a aidé combien de personnes Israël d'abord parce que Abraham a lobi o ya Nzamba bi o ko béni Israël il sera béni très bien Tibiosha il a aidé neni Israël makasi ba orphelinat ba école combat fongoli na Israël il y a investi mbongo de takam to ça la campagne na Israël campagne à Israël a vient au fêlé. Donc côté nani yango ba pasteur na biso combien les mbongo bazana ngo. Yemo na pasteur à part ba kosa biso na ba biso foot à 500 fois a tie biso ko to mati biso ma benan o mati o kende ko kota campagne tant ko na pèse enveloppe il y a 10 000 francs yo muto zo relo côté mais Tibiosha ozo ya oza maboko pamba a pèse na mbongo ya avion zonga. Il y a visa zonga. Vraiment. Il a aidé plus. Il y a des grandes personnalités à Congo qui ont pas Tibiosha. On a eu des pasteurs, il y a des nénés au monde qui ont pas Tibiosha. Il pose ça beaucoup. Mais moi, et ça pour mon thème likumia. Moutou déjà koufi. Papa, nde tozolo baboué, nga na qui sensibilisation. Tant on zamba tali singa ndenge Tibiosha est sauvé. Na leki na télévision na bi Tibiosha Dieu a memie na kata lola. Na pesi message et après qu'on pèse un message. Oui, après qu'on pèse un message na sali sensibilisation, bazwa image ba transformer en anglais afin que ba toi ezana ba vidéo belé na pèse ba lien na kata Facebook, ba transformer message en anglais. Ne komaki na matoi ya ba autorité. Il y a des Nigériens aujourd'hui qui m'appellent. Ben, on a eu à voir aussi une fille de Konabiso congolaise mais vivant au Nigeria. Oui. A communiquer qui a appelé mon numéro. Tout cela qui n'a eu a appelé une information sur tout le monde matanga et dans les 5 juillet. Matanga Tibiosha et que les 5 juillet till les 9. Donc à Okundama plus tard les 9. Débat Okunda et donc encore Ekobima le même jour et Okundama le même jour même matanga et dans les 5 juillet. Et moi le prophète Ézéchiel nazo kende. Non, que Nigeria. Oui, non, que Nigeria. Oui, nazo que Nigeria. Nzambe soka sungi pe na osenga papa chic to kende na yo. To kende ko zwa pe ba image wana to mona en line donc na okende Nigeria. Ya ona sengi na bande ko nyonso, ba chrétien nyonso. Mikuwa ya Élysée. Et c'est quoi ça muta kufa. Soki yo otindi mbongo na yo pona ko participer na contribution o même ya voyage na prophète Ézéchiel que papa et na ngo belete jeune fils que montant tel au participer na contribution à prophète ya Nzambe o
mpe bopambola yo nga na okende Nigeria mpona kosala oyo tobengaka participation na nga famille ata nayebi na nga anglais te nakomi nabeti kaka na français interprète azali yango nga prophète Ezekiel l'homme de bishimirataka te naye korepresente baprophète bapaster nyonso ya Congo ngai na okende nde kuna mais omona bango bavanda na babiro na bango bakokende te bapaster ya Congo bato moko balingana kuta bazobomana entre bango na bango. Donc on lance déjà un appel soutenir l'enterrement et Kobanda à partir les 5 si le 9. Alors déjà avant les 5 prophète Ezekiel ceux qui essaient comme déjà pour na ça c'est une très bonne idée au kolo apesi katina yo pour na okoma kuna o arracher bénédiction o yotam sou bango ba nigérien bazo comprendre té bango mo ba comprendre té c'est ça. Mais prophète d'abord chez lui, il a été. C'est ça, Baba Nil n'est prophète chez soi. Oui. Que soit moi enveloppe wana ko comment ko tika na famille il y a 1 euro oyo kaka et ils ont tellement capital. Merci na bango Tibio Charoyo kayango. Vraiment. Ils pamboli pour nous contribuer. Na pena na kosenga ba francophone nyonso, ba lingala phone nyonso. Oyo oza béni na message à prophète Tibioshwa Olanda mateya na ye oza na poso contribuer pour la délégation congolaise ndeti ba biso to représenter bino kuna eza loko kwa obanga te benga prophète Ezekiel Azi ingénieur Adam Azi Brad Bumba tokei c'est ça otini participation na yo maintenant senga bato ba otini participation na bango ba koma identité na bango identité ko koma na ndenge po miso lega akomi identité ateki vie non eza identité parce que toye ba yonde mutu bon oh ingosela mutu prophétie mosenge non poste non prénom banani wana balo babongo banani wana bazolo babongo tala nga nazo biso ke omoni tala ngai so nazo occasion kaka na chez biso to kutani na ba genre ba prophète ba bébé wana na ebisio ke ndeko na okomisa bango miliki na meli bango na mapa na meli bango na mapa parce que bato musu ba bato ko imaginer na mutute comment mutu aloba ke bateki identité na nini bongo Facebook to tchaka nini na identité na Facebook YouTube yo tchaka nini na identité Facebook d'abord to tche Facebook nga Facebook na tcha prophète Ezekiel Matitika kwa toto Facebook na nga parce que ba changer ba beti prophète Ezekiel l'homme de Bishima ba tche Ezekiel mon nom. Est-ce que babominga wana za bo bank omoni mutu so azala nguya te attend pesa ko kima mpese attend pour ko kima pour parce que ane logote wana baza ba jara bateau ke ako lia jamais na fufu na chef coutumier abanga chef coutumier ko lia italaka un pasteur bela mandefu tina mutolo atelemina na azolia fufu na nani tala baye ko la ko kata mandefu balonga mandefu na mbanga ndeti ngana longoli batika ba blaga pamba ngana so ngana zuka occasion nako yana nini babenga ni plateau nako yana plateau na ebiso ngaso na vani na bango basana nga débat to sisi débat bon mbanga passe to tche pratique kaka po biloko shika pekisa ba démonstration papa nako limusa bango ata biloko nzoto nazo iso banga masolo betangelo moto to bali ko lokola loboko nako limusa bango biloko nzoto na limuse biloko nzoto ke akeluka na hôpital eza lisusu te limwe bon avant d'arabo asubaka te po wana kombi busoba tala bato muso fola sa bango esprit mabe tala omoni Eli le tishibik anosa blague te na kacha prophète abale eso sala blague na bango bon bino boza ya nzambe ngape ya nzambe bon tocha maya wa to sopi na nani na bakoni ali totala nana obimisa moto papa to lembi yango mone loko yo bangi baboma Tibioshwa na ba pasteur nigérien et puis ba sepeli ndenga kufi po Tibioshwa ka black te ye to che azate ke alega na télévision aba na kobuka ba pasteur o pasteur ngani so mone bendoki o so mone te to biso to buka banani to buka ba musicien profane o ba oteka milimo ya bana nzambe ole to ko mibuka na entre biso na biso wana tozo kwesa bendele ya Jésus mutu so moni azotanga komba Jésus Christ to former déjà une équipe comment bino ban équipe mo bozo bundana bozo bunda yo ministère ozo ngana za ministère ya kobuka bat na ba journaliste mutala ba journaliste mususu zo mona na ko sambela nzambe avani na kiti alobi kombo musala nzamba nguya asilisi olia telema boye kiti ekole lokola ema donc moyen kiti zate tia ko benga bishima de to longoli kiti wana to sala bango bongo bakomo l'exatana bango ko critiquer ba pasteur bango mo miyibi bazo kosa na système ba orphelinat omoni po ba yibike ba pasteur ba na gaz bakumba buka bango po ba profiter bango pesa na orphelinat suko ba mama wana ba obika ndeni obi combien les basi ya poto na zongo sima bala na komba Jésus Christ combien les batu ba biki na ba cancer na komba Jésus Christ na ko so muto chrétien na internet po ba attaquer ba finga mais batu ba leka na chebiso ba finga nga ba kasa gaz ko kita
mais bamoni yango te bata l'émission ndenge otala l'homme de Bishimira takate muta okabulanga na shiki muka diazate Amen. ya yebi biso ne to so na shiki muka Oh, et comment totika tolobela bi mama bonza to kota mangamba tibio ça na vu déjà kanda totika non c'est la bango na troisième émission ba okima kita pardon tozai karata oyo pona kolobela appel on a fait l'appel na muto nyonso monika okiko soutenir Evra Nzambe ya kokoma tina mboka ya Nigeria oui. Et puis oza susu très capital eza lisolo ya maman na biso maman Chako. Je sais que yango to banena on est bandeli famille soki balandi babenga on sait que Dieu fera quelque chose pour na maman Chako alamuka et ezalo kumu yozonge pa ya kolo ndenge ndeko na ngai kibumba lobara ke lokumu yozonge pa ya yemoro papa mokeli na biso nyonso. Alors message nini sur ce tikala nango pour na peuple de Dieu pour na émission lelo parce que babi prophète Ézéchiel de retour ti côté donc soka beti photos zela de ba kaka et beti ba ça c'est zongi. Qu'est-ce que vous pouvez dire na balandi nyonso un dernier message et puis numéro de téléphone pour clôturer l'émission d'aujourd'hui. Voilà, et là on a quoi que vraiment mon frère Brad, naza na compassion makasi pour na prophète monene. Asa prophète ata balobi ka sa congolais té, mais asa prophète oyo amema unification ba africain. Quand ndenge tozana kimbangu ndenga tika biso un grand prophète. Yé pas ça noir ka lokola kimbangu. Donc senga na peuple ya Nzambe, bisika bozali ba mama o boza béni, bozala ka béni na mateya na ye. Malgré tout bandoki ba bima ba pesa ba faux témoignage pour na tibio choix. Na senga na bino bandeko. To les lana ba nigérien ba nigérien baza pays oyo tout ça proche na ba toke na ville bomona bango na bango ba tondi bango ba tekela biso ba téléphone oyo donc to sunga penza to les lana bango prophète Corneille Zobima donc les 9 déjà ba okundaye donc les 5 babandi matanga bandeko balingi ba soutenir na lobite ke tozo diembela na sima pour baso ba ko interpréter bongo non ba o baza béni ba o ba ndimike prophète Ezekiel a kende na Nigeria bobenga prophète na plus 243 97 76 24 404 plus 243 97 76 24 404 amen nga nazo ko honorer onction wana pona moni yango pour ndenge na nzambo etana soki non ebemba ko sekwa akosekwa pona yebi nzambe ona osalela aza makasi nzambe atibi yoshwa donc botala ba vidéo ya tibi yoshwa bomona nzambe makambo asala et puis elo msuna osenga na bandeko nyonso o bala na biso à travers le monde entier oluka tibiyosho kenda ozwa yete obenga ye ozwa yete soit okenda bondela pona yo ozwa pe solution mais olinga ye makasi ozala ba problème omoni ke te bansu ba mama msu ba benga surtout mikolo na mikumisa te mindele bazobenga nga papa ya ba français na banolo bango kaka 30 minutes bango lo bango 2 heures du temps bon tala te na chaîne nga comme ka français tozo bunda ta ba faute d'orthographe italinga te betika na liboma mutu papa na yebisi OK ba français ba komi ko benga ko mundela zo bengo apesanga abeti chiffre moko apesi numéro moko boye soki comme 94 80 99 99 yango izani ayi 99 siko nasuko na tuni 99 oublier la 99 mais c'est maman votre numéro est un peu compliqué mais ça mundele votre numéro est un peu compliqué na benga génie 99 Ndebsinga 99. Oh 72 ne 72. 72. Mindele de papa nga to message mindele bazo benga ya ba cancer na moni ke tibi so ki mutu munene. Bato bazo benga please nazo biso mindele. Ah oui. Oh please mindele bazo benga. Vraiment beau soutenir loko wana nzamba pambola bino même si on appelle prophète Ézéchiel nzamba benga na sisi mission nga ba peut ba ko soutenir ngai. Donc c'était ça les derniers messages. Nzamba pambola ba chrétien nyos to za la uni to za la bomoko to tika ko inana. Biso nyos to bunda to za bana tata moko le Seigneur Jésus-Christ. Bato bozo mona bazo ya ko chrétien ka baninga yeba ki baza faible. Muto aza faible ndaza ka matumbuli. Muto azanga matumbuli ndaza fort. Silence ya mutengo bateka za faible. Nzamba la munene. Wana problème koluka nganga te benga prophète Ézéchiel to bondela na combat Seigneur Jésus-Christ. So moni ozunga te benga Brad auti na numéro nanga yaza ndeko nanga to bandi lelo te. Kala. Donc nzamba pambola bino. Direct. Donc déjà vous le savez, à chaque fois que vous voulez contacter une personne, quand vous passez par moi, il n'y a même pas de message envoyé. Juste je vous envoie le numéro de l'homme de Dieu pour avoir la bénédiction et puis être édifié. On est là, nous tous, nous bénéficions
de ce que l'homme de Dieu, c'est toujours comme ça. On est vraiment édifié quand je suis avec vous, l'homme de Dieu. Merci à voilà. vous. Merci beaucoup. J'avais vraiment une prophétie, s'il vous plaît, Nabi Kongo clôturé. Message na qui pour l'église, il y a prophète Tibi Yoshua. Bandeko bazo landangai nabi ke chez Bisso. Je vous dis, attends Nigeria batala rango. Amen. Bandeko bana Nigeria o ba yebi pe lingala oyo. Nzamba tali singa na mona ki division côté l'église ya prophète Tibi Yoshua. Ndeto lo babu division déjà côté entre deux cas. Ils en a battu oyo balingi vraiment ministère à Tibi Yoshua ils alla arrêter. Donc baba na ministère na bango pour prophète akei nzamba lobi eza satan pour na mona ki 7 ndeke ya noir bantouré église wana bazo ko obligé sengel église wana ekufa bato bako bima na kata ministère ya prophète Biosha o bako kabola église nde bango na bazala ouin par l'onction satanique mais ba bako tika na église wana nde ba oyo nzamba otambola na bango et puis ba communauté o baza na kata église wana ba bondela makasi pour na division o etelme bango dès que prophète Biosha bako kunda ye bo mona ba vidéo ko bima division ana basimba profession. Très bien. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Merci. Merci beaucoup à toute l'équipe de Chebiso Télévision pour une très belle réalisation. Les maestros, merci à toi, ingénieur Adam. Merci à Jonathan Moukadi qui est là derrière la caméra. Merci à tout le monde. Cette émission est terminée par ici. Appelez, alors appelez. Le numéro des prophètes est affiché là. Si vous ne voyez pas, il a communiqué ça verbalement. Si vous n'avez toujours pas attiré attention, contactez-moi. Mon numéro est affiché. Je vous donnerai facilement le numéro de l'homme de Dieu. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Restez toujours scotchés sur votre chaîne Chebiso Télévision, comme on dit toujours, la chaîne qui vous ressemble. Chaîne Weko Kanabino. Au revoir. Cabinet de santé nationale puissante chez Dr Cathy Munga. Comme mon sœur Cathy Munga, nazali naturothérapeute. Nazali kosunga bandeko bazali na bokono ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko bazana ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azoospermie, obota ezalité, rhumatisme, nerf sciatique, gouttes, règles douloureuses, glaucome, vision floue, motopathie intense, sinusite. Awa nazana kati ya laboratoire. Ah ndebisika na séchaka ba plante banzete ba makasa ya ndenge na ndenge depo na nga yango yo esika na salaka ba formule na ba solution na nga. Merci na équipe mobimba ya maison chez Cathy, en particulier Joyce Bolaba. Tozali bongo na commune ya Ngaliema, quartier